Mbote Bandeko, tozali bongo live sur notre chaîne New Concept Videos. Bos abonné kuna massivement. Ba programme bandako bimaya ebele. Et kozala pe na Facebook, pe na Twitter. Tozali toujours ko continuer na message na biso. Toutaki ko banda mbula na sika. Makambo na sika. Pe ba résolution ya sika. Nako banda ko sala introduction na ko zwa Bible verset biblique moko na Jérémie ka 17 verset 9 na 10 elobeli biso ndenge nini. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut les connaître? Balobi, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Tozali komona awa na mokili lelo, tozali vraiment na bataille moko ya monene. Bataille yango origine yango ezali mingi na ba makanisi na biso. Ndenge bato na mokili bazali ko kanisa. Pe ba bataille ya monene ezali ko bima kati na makambo yo bango bazali ko bimisa na maloba na bango. Toyebela yango malamu. Motuna na ngai ezali bo. Est-ce que maloba batu balobaka na bon moi na yo? Est-ce que e affectaka yo? Ndeko, tozwa adresser un problème très sérieux. Ezo lobela biso na tina ya santé. Nazo couvrir makambo mingi ya santé na ba problème médical parce que biso nyonso bato na mokili tozali concerné na kati wana. Na science médicale ezali kolobela biso très clair ete ba maladie chronique mingi oyo to belaka o bato ba belaka na mokili awa ezalaka mingi soki système immunitaire na yo ekomi compromis. Yango ezali résultat monene po na bato pe po na biso bato na mokili awa. Ezali mingi ba problème émotionnel. Omoni tango yozo sala communication na bato. Soki bato balingaka yote o vandaki na bango eke o bandaki ko pesa bango amour ou bolingo. Oye ko découvrir te bato wana soi-disant balingaka yote. Yoka makambo balobaka pona yo na sima na yo. Ndeko na ngai oko kanisa nini? Omoni ke place émotion ya moto ezalaka touché. Bon, nakati wana eko provoquer ba maladie mingi oto monaka na kati na biso bato na mokili awa. Et yako créer biso to bengi ba émotion toxique. Yango ezali cause ya ba maladie mingi bato bazolaka. Okomona moto na réaction na yango komona moto akomi rancuneux. Bato belé bazali na rancune na bato. Ya ebele ezali origine na yango. Et puis okomona manifestation na yango ezali nini. Ezali boye. Okomona moto azako vivre na vie ya culpabilité. Azali ko vivre na vie ya bosoni. Bosoni soit likambo moko salaka na secret moto moko ayebaki yango te yo kanisaki ezalaki malamu mais na tango conscience na yo ye kozonga oye ko trouver que likambo yo ndire batu bazo mona moni tozalaka na vie tango sa makambo na secret okokanisaki moto amona yo te mais conscience na yo nde yango elobelaka moto eko accuser moto na vie ya bosoni wana. Okomona moto mususu azali colérique, azana kanda raison yebanaka te. Moto mususu amilingaka te. Oya na mokili oyo olingaka omilingaka te. Peut-être dû à ba mafinga, ba kotonga, ba makambo ebele pona koluka ko détruire. Vie mususu omona okomi ko vivre na vie de regret. Ya passé ya makambo salaki et créer ba bengaka amertume, tongai, tobololo. Yango ezali très biloko oyo ezali ko bebisa biso. Kozanga kolimbisa bato. Motema likundu. Motema ngai. Omi
komisa ennemi na yo moko, alors que vie ezali na ba opportunité ebele esengeli biso to célébrer yango. Toye komona lisusu liste ya ba symptômes ya maladie oyo ezali causé na ba blessure émotionnelle ya bato mingi. Okomona moto akobela cancer, akobela problème babengaka ya émotion négative. Donc ozali na likambo moko na shi boyokanga ndenge na lobaka yango, omona moto likambo eza malamu lere koma pa na ye komi mal interprété. Donc moto akosouffrir na ba émotion négative ya vie na ye. Cancer et mauvaise attitude na vie oyo tokosukaka wapi. Okomona biloko mosusu ezali lokola nini. Moto na butu alalaka te, abelaka ba insomnie, olalaka pongi te. Kozali na vie ya kobangaka bangaka tango nyonso. Ozali moto oyo okoki kovanda na bato te. Ozali na ba relation poisonnée. Est-ce que likambo pe mosusu ya mauvais entourage? Je pense que ngai personnellement likambo nazaki koyeba ngote, nazalaki moto, nazalaka moto, na tamboloka na ba idée ya malamu na vie, na motivaka bato, na célébraka bato. Mais oya ngai makambo mingi na salaka, okomona penza ke bato baza intéressé na yote. Bato balingi yo mona pasi, mais bango bakosalisaka yote. Nazalaki mal entouré na bato, na eko découvrir yango ko banda na changer location. Na komi komona vie échanger, bantu bato malamu, bakomi koyelela ngai, bato nazalaki na bango mingi, bango moko bakenda, mais nzambe azali nzambe oyo azali juste. Omoni makambo oyo, ozalaka ata na contrôle ya santé na yo te. Il faut kozalaka na contrôle ya santé na yo ndeko. Yango ezali kosala que toute forme de sabotage ne te sabote pas komi sabote te ndeko. Pe ko détruire ba opportunité ya vie oyo te. Yango ndeko corps de Christ totelemela likambo ya ba force négative ya vie. Je na dressé yango pe na lobeli yango na bana na nzambe. Solution ezali. Solution ezali. Kozala moto te oyo ovanda otikala ndenge wana. Soki tozali koyoka lisusu père ya médecin moderne na kombo na ye Hippocratique azali grec. Omoni tango baminganga bakendeka soki basisi mosala ya kimonganga bakendeka kosala bongo bandai, bakendeka kolapa ndai. Balapaka ndai na kombo ya moto oyo soki bolingi botali yango na Google bokomona yango. Alobi boy. Alobi ye personnellement azolobela batu ba étudiant na ye personnel alobi ke bozala batu oyo bosalaka ba régime na nzoto na bino constamment po te bozala bien bosalaka pe ba exercice lokola kotambola kokende na gym pona kolongola ba toxique wana émotionnel oyo ekanga bato na ba intestin na bango na ba système nango. Alobi à la place ya omoni lelo ba médecine koma kopesa bato ba drogue wana ezali kosala nini? Ezali nde ko manager maladie na yo, mais okozwaka lobiko ata moke te. Lobiko ezali mingi na ba produit naturel oyo nzambe asalelaka biso soki totangi na mokanda na Jérémie 46:11 tokomona yango, Ézéchiel 47 verset 12. Ba produit médical pe ba kisi nyonso ba minganga basalaka eutaka awa. Yango moni ete tofungola miso moto asalaki ndenge te ba docteur basala serment azali koyebisa na ba étudiant na ye oyo ya pesi formation ke yango wana. Yango moni ke tozali malade mingi na kozanga koyeba. Nzambe alobi ete mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Ba blessure mingi.
ya moto nyonso awa na mokili oyo ezala basi ezala mibali ba relation ya vie oyo tozalaki na bango ndenge bazokisaki bomoi na yo pe bomoi na nga kofingaka entre kofingana ya mobali na mwasi ezali problème boyokani ezali te eloko nyonso kosala kaka ba jugement négatif yango ezali kobomaka bato ebele pe ezali kobomaka bamabale ebele pe mingi bazali kosambela na bosolo te bazali kosekamufle na mauvaise attitude ya boye mawa mingi boye tokosukaka wapi langage du corps ya moto ezali omoni bozomela boza kolia me moto wana azokanisaka na ye makambo mosusu bongo mokolo yo okoya kodécouvrir makanisi ya moto ndenge azali kokanisa okoloba nini ndeko na ngai tozala na kimia kimia ezali kouta epai na Yesu Nzambe apesa biso kimia pe asurmonter ba problème oyo tozali na yango ya ba problème ya ba maladie du cœur ba problème lokola asthme constipation lokola komatisa ba kilo na nzoto pe moto akoya monene mingi ezalaka atondi na ba émotion toxique wana conséquence ya haine na yo moko oza na haine kobelaka moto pasi tango nyonso na moto ezali malamu te vie de dépression et soucis hypertension ba maladie gastro-intestinale colon na yo moto ba maladie oyo ya ba intestin ezali ko limiter bana na Nzambe ba intestin mauvais maux de ventre ko souffrir na kati ya libumu na yo pe système wana yango Nzambe alobeli ngai na yo na après-midi na lelo tango ekoki omoni moto soko zali fatigué esengeli tango mosusu komelaka ba vitamine 2 po et renforcer biso lokola biso bato moindo awa na Europe na ba climat ya ba malili oyo Nzambe alobi boye voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée ne la connaîtrez-vous pas je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Père, glorifie-toi de nouveau dans la vie de beaucoup de gens, des serviteurs de Dieu, des femmes de Dieu qui se lèvent pour faire partie de ton armée. Père, au nom puissant de Jésus, je défie la puissance de la parole écrite et de la parole vivante sur et maintenant. Et je l'envoie dans le nom de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit, dans l'autorité de Dieu Tout-Puissant, pour faire des œuvres de Dieu, produisant la preuve de Christ ressuscité à un monde indigent. Nkolo apambola biso, apambola la communauté de Dieu. Tosengi na bino bo s'abonner na YouTube na biso, chaîne na biso, New Concept Videos. Massivement, pote ba programme ko banda ko bima mingi na mbula oyo tozali ko banda pendenge ko kende. God bless you. Thank you, Jesus Christ. Amen.